natilo kole tamu so bosanaka muko bosaka renat nani na invest mama babia bosora boni j'avais dit non nous avons des documents officiels on traite avec les officiels hein ça me fait l'action mais kanda c'est ça qui a commis mon lien voir natilo kole a comme chef journaliste natilo kole a mon la que net a comme diriger ba journaliste mais non ni asali onini natilo kole na ni la conférence de presse ya leki na babala kanam na profiter na yebisa c'est quoi babala kanam nanga na ye comme tel courir les kakate non immunité ye net mi mon non nabi papa tala o mon tala nati tuna ko felo midé tam so yo biete biso de blowa kofi wana to sala ye to suspendre ko felo midé wana mais biso ngam la saka Jesus na to donga situation ko felo midé ado tam so kofi no atika organe sana na émission digital wana zompan yazali animateur émission digital azali azana so moto ba journaliste oyo a communiquer so moni moto yeko sala nini ah oui comprenez vous avez déjà connecté sur Tindika avec Yannick Stopira o ya bino Yannick Stopira o toujours merci na kopesa bino ba info nyoso lekaka na mboka na biso sauf rien balobi Tindika nde masolo directement na moni venanga les prêtres les boss quoi Papi Kelly très fort na Londres ne tombera jamais Papi Kelly refait qui sombe et puis Élysée Matondo maman na grâce na Londres ça va toujours bino bandeko tout hôtel ka Tindika Eva Chibango en Afrique du Sud ya Willy Sionga ya mamal dia bangala ba Joël Nawal na bino et puis Joël Nawal na Ale Malombi Joël Nawal na mal de Londres les champions Yannick Stopira tout ça awana les vieux chaka Congo artiste danger au de kutana awa na chebibi bonne santé ah ça la bibi ngala ngawa vraiment que missiono ko moni yomoko impesa ko ndombasi amuni mabasa ça chebibi okutanga awa vraiment touti l'hôpital après vraiment nazo kandako artiste danger beaucoup hôpital susu ko tala nani bandiko ba biso libanda no to sana kaya Tony Bodi akati wasali 3 ans na makala na sentiment wasali 4 na makala makiso bunda moni ke biso za ka pembeni tango mutana kufite biso tango ni na bibebe non biso na bibembete to ni mutu ba sauver vie ya mutu bitumani déjà ya ko bonne évolution déjà za ou bien ndenge ni makoma non évolution za ligne remercier moi balo je suis de Londres vraiment ouais na mamalo sanzo en tout cas merci bazo accompagner na tumba wana mais et ko senga vraiment to sangana ce baptiste va kina bolingo de petit premier de toute façon on est là que assez en danger malgré et mais les artistes va vivre na ngote ba mukoloso wa munike Sandra Bumba aussi a raté allez Bumba baka muso wa munike mukona ke ba comme la problème nde munike ba yaka assez en danger mais on est dans les bons artiste danger oui toujours que ma solo normal merci sénateur Baba Bazola merci à Lando Muzinga na reine bandeko tout bozo tala biso merci pe na Mustafa Babi tout ça toujours Mikolo Kolé Serinae mais artiste danger bakanga qui peut faire rigolo ah makambo artiste moko monsieur ko follow mide artiste danger monana kité lobaki peut être non tout ça là qui tout doit y quitter tout c'est ça qui me sabisa pour monsieur la quitter des arts tout ça qui na hôtel de ville nga moko na kene otika comme invitation à Kofi malgré à voyager qui ko faire même ko lango pe na studio tout ça là il faut tout linga bolingo ni mukona mona Kofi ça la suite conseil avec c'est wera non tout ça d'effort faut que bomana no buzoberi wana leki trop hein buzoberi leki trop kaka bino ba internet ndenge facile ndenge ba youtubeur na youtubeuses bazo bebisa musala bino nzoka moi je soutiens plus internet ce qui le doit sans danger ibani Dominique Remo musakata so ibani c'est les internet parce que internet tika ngate net mwana ba site belé net vidéo so yeki kambo ya pembeni nga to kanomingi pa ya papa maboko bank papa social voilà c'est un monsieur que moi je respecte non moi bali wana parce que nga kumisa ngo pamba te tozoka kamoko mwana tsuke babeta kaela tina moni tele mama akufaki un mois les gens du Brazza yé souci yaya akufa kitu mwida décor na morgue na tambuli na keba wa konza tamu konza moko yaka mona kate metango na mwe papa body papa Edi Yeli abiso des cercueils instrument na place mabulu en tout cas on a honoré ba artiste wana o bani ole na barabara en tout cas papa fondation Yeli en tout cas merci moni oyo ba parce que moi on toujours dénoncer on est remarqué presse
presse c'est là mon nene sur internet bazo critiquer internet makasi ke buzo ba même considération na monsieur ça so bato la conférence de presse na bango ba nini so mona ke considération ça non je crois que to que d'autres bit nani moi ba nati le coller nati le coller même l'année de communauté mo condition qui ya association na yebate nati le coller moni cha Congo tant so yeba ba cha Congo te akene pas le tumba simaro on a toujours plus 80 ans là akene pas risque ya mwanga na matete akene pas oula de la forêt ba mokulu o ima mtu sala matala mwana ba mbiliabel ba manda chante otuna ki cha Congo c'est qui lelo nga kana ko sa TVT TV randenge nini pona ko la baninga na remercier papa Baudouin et Beli bien oui BRT voilà tango papa la biso ma ya oula personnel na pauvre qui d'enfuka na la télévision na kana ko problème so que la télévision ba senga biso mbongo mena muta Beli mais papa na va oleka nde papa Baudouin Beli no pose espace nde Tony Coco Tony Coco ba bien non mutu ça émission ate yemo cha ko sala kango tu es parti de là mais ce qui lelo asa danger to komina ba bien on est na oui la TV c'est na Bara TV to commencer la presse na so animer émission asa danger parce que vous animer au sala ngote oui on a animateur émission na ça émission na moi bi ba passe de ça nango mais ce n'est pas nani nati le coller zali animateur émission na digital Congo vous comprenez nati le coller tamu so bosanaka muko bosaka rena nani na invest mama babia bosora boni j'avais dit non nous avons des documents officiels on traite avec les officiels ça me fait l'action mais kanda c'est ça qui a commis mon voilà on monte même ma plante muruba il y a député muruba wana baso bo bande ko na na Kasai il y a en tout cas pesa 15 millions oui ce que 28 millions dollars député mon so provincial ya Kasai wa lobaki afingi bango baluba batonda kisasa mais de toute façon c'est pas ça le problème ya baluba ali peuple moko ya ba bien on est valeur assiste baluba valeur mais oui tout ça so buna dossier na c'est musicien tout cas bosolo na tozali papa tozali yango député muluba wana akena na baluba nano wana problème kuna bazo bo bande kuna ye en tout cas azali asali comique asali comédie musicale atika en tout cas kimia izali musala ya antiani ya député pour mensalté ya aluka no solution ya baluba ndenge ni bazo bo bango kuna ndenge ni passe na baluba mais en tout cas monsieur député c'est malheureux vraiment que ba député aboye yango moni ba même na loi électorale wana tombengo to boya pe yango pete ça même moko ya loi électorale wana pe so la kisake non pour va voter faut mutu moko pe yimba mayede mais autant comme journaliste moko asali sonini okoyo na tiro coller akomona ndio comme chef ya journaliste nati le koya mimona keti neti ye akometi ko diriger ba journaliste mais non ni asali onini nati le koya na ni la conférence de presse ya leki na Barbara Kanam na profiter na yebisa c'est quoi Barbara Kanam nanga na ye comme tel courir gakate oui na to ende onini na Barbara Kanam ayembaka banzemba lisema ayolele yangai na yo bisengo ya bisomi bale atabadini baina ayoleli ngaina yo bisengo ya bisobi bale maman on a yemba album obimba lisenga mais allez voir là où les postes lisenga tu vas pleurer même si les bateaux même ta pied tomba pour ça même na remercier na fali ipuba asala pied tomba ya Al Pacino demo ça ya mabelisi zompande lakini profiter ki moyen na tuna ye kesona parce que la programme na mona ki attaque comme lycée ngate nde il est journaliste pour être journaliste il faut faire quoi il faut bon mutu mais oh nga ne émission na ça impact bakasi zomba batala kango mais non na ngana le ramutu te onga na salaka parce que les lots tem so yebakate à sans danger ezali émission moko ya ba artiste so que la police il y a une émission on appelle école de la police. Ok, l'armée, école de l'armée, on prend. Ce qui est dans le but, c'est moi, il me semble qu'il y a des sapeurs, pas griffe mot bazali. On prend. Non. Nati le cola, au gars n'est pas dans le coffre de presse là donc ça il y a Emilia qui s'appelle. Non, immunité, il net non. Nabi papa tala. Au moins tala. Nati, tu n'as qu'à faire le midi tam sur yo biete. Biso de blowa kofi wana to salaye to suspendre ko faire le midi wana.
mais biso ngam na saka Jesus na to longa situation ko fait lo midi adu la dame su kofi no atika organe ça na émission digital wana zompana yazali animateur émission digital azali azana soso mo te ba journaliste oyo a combiner so moni moto yeko sala nini yeye data na passe ne ba ka dozana ngo to na kaya nani ya nani journaliste to kufa na wone papa nani amour tambo kayenga to suna sapsa kufi est-ce que ba sali réunion baninga est-ce moi na mokolo moke ba journaliste ba sali anniversaire mateta kanda mateta kanda ba sali fêter ya journalisme c'est quelque chose tout na ki te peut-être ba ko animer c'est pela ki na ngote ou be chena ki non tout le monde vient manière à ébisa ok à sans danger à quoi faire nzala te na lia kawa zompa so na senga ta dipe la kulia zompa kana muta nzala te mais bango siko ba balu presse moi le presse internet nga limarande bino c'est vous qui m'accompagne tu as na ka kokodioko quoi on puisse sauver kokodioko yesu jour de ça SOS kokodioko na émission na bango ba laksa ka fisika mbongo ezali nde oyo ba jouer se bayi même kofita makangi moi comment se battre pour la Kofi Lunga tira jamais ba ninga ngatanga passe dernier temps la kaya Petona ni comment ça s'appelle encore Tony Bodakati 3 ans na makala sentiment ouais il y a réseau 4 ans na makala mais alors on va émission sur maman Zita abandonné mais alors l'émission na yé peut-être yé ayebela ko na caché musabe que nos musiciens ma makisa da jamais akama kutu mamuna domaine ya ko ça moi danger yokana non émission sans danger yane bakanisa raté Hassan Danger doit aussi faire la promotion des artistes. C'est le moyen ça, on s'appelle TV Hassan Danger. Dans ce pouvoir artiste, dans ce qu'on a studio. Tellement on va le soir qui va maman Los Angeles wapi. Maman Los Angeles azap. Mais comment est-ce que non va que on est comme cop avec chaque liaka na cop wana sala. Cop wana na lobby yo kana noko. Mon temps soube baraté bako ça bien trop. Ngana mema ba mission so ba ganga wana na présidence. Ça $50,000. Et c'est pas bien ça binango. Solo mon solo confirmé devant caméra public est allé partout monde entier. Tu la bolébé. Ah ouais, ce que vous était. Zoé était bango tala, monde tala. Là tout là c'est quoi passer wana. Voilà. Voilà. Vous comprenez. C'est quoi le problème? Ngana yebi ke ba nazali mutu moko mal aimé. So pour 1,000 francs. Ba ninga non. Tout va les présidents des associations. Ba président des associations bazali contre le cœur dans le Nassara parce que Hassan Danger engage les associations congolais. Pas ma somme on a passé mboto bazali. A engagé musicité. Quand on a maté toi passé mboto engagé comédité. Mais moi j'engage. Il va pas le faire ça quelquefois na ça. Ba démarche na fait voyager. J'ai fait beaucoup pour les artistes. Vous comprenez? Ngana ko banga soutenir banga yo nati le collé. On a banga nini? Non. Moi je traite avec le gouvernement central. Surtout que ngana la présidence au Kamou. Ah, mais na ko bengelo numéro au Kamou. Numéro nani ba condition sur nazaka nango na be okamwa ba yebi ce que je fais so il comme ezali ba benga na ti le collecter ba benga sans danger je crois ngai kana na ti le coller ti ya kosonga azo bo moto ba ki etchaka Congo parce que amwa za tchaka Congo ya moi ba ndenge ba 6,000 francs ba pesa ki bango na ba 6,000 francs na ba 6,000 francs c'est ba 6,000 francs ba jolie internet fa boye na bango 6,000 francs 6,000 francs transport pour mettre $5 na Sony mais bazoki ba weleli bazoki ko ba weleli yango bazongisa musala valeur siko soka zotala yo tomo ke presque na soka ndiko tangi comme national nati lokole ba koyebisa ye nati lokole tsaka Congo asa muza pasité tana lati yao et c'est combien ça c'est cavali c'est 3 pièces wa mishonuka c'est mis à talo c'est impressionnant qu'on Dombasi na lati na sema ko zo makolo wana Sandra Bumba ale Bumba vous comprenez na za mudu tena kena c'est yo ngaka so na artiste mon côté hein comment trop papa social ko yami pas papa social de yo mon ya wana mboka ko sakata en tout cas ninga so la non papa wana vraiment que Messi et dit en tout cas Messi c'était Messi que moi je considère ce qui n'a pas ça lo baraté non à lo baraté asa muta munene en tout cas soutenir papa social pour maman tout comme ça sous comment dit en tout cas pour soutenir rien ah c'est le moment non numéro de téléphone ça là qui kuna ya moi na yeme ngate mais tout ça makasi bengi pe yo ko ça non pas de problème ba yepe to kiso mbande to sanga kokodioko ba to ba comprendre vision na ngai ngani nyaka bibembete na nyaka basi kufa te parfois pauvreté ngani artiste tango to sauver tango asa en vie atanga zo bela
tosepelaka mingi mais otiki moninga na abeli akufi moko la bibembe omola biso association nde mikolo ata association moko te nayebiaka association ya pakosiko oyo ya mwana mobali oyo losanzola ayaka mbango yeazwa balombala ayaka mbango oyo shite voilà suka déjà ba masini kuna veshaka bato batandi yo mbamoto bana to apote aya losanzola tokomo kina suka merci à WS ya Wilisi nga masala ndo muzinga na red merci bandeko tout numéro ya Nix Topika za affiché wana mwana landenga wa oui alande ya sama mbote bato batala biso voilà Sandra Bumba ale Bumba tala losanzola yeyo azo pakosiko a soutenir ngai mwana landenga wa tozo kende makambo ya Tony Bodi akati na sentiment so comprendre maman là te bosala ke no bobena mabenda skite mais non pesa mbongo tuna yeso ba pesa na lobi au moni d'abord félicitations na bino ba journaliste bolingaka opesa information et oyezo kuta na source na pesi bana poto ba diaspora bana nyoso ya mokili momba ba Holanda. Je me présente d'abord au nom de Marius Bayolo Boladja. C'est votre humble serviteur, artiste et comédien. Oyo Bolanda kana kombo ya Mama Ana Usanzo. Il passe à Mbalusom. Il passe à Maman Balumona. Donc Maman Ana Usanzo, première dame d'Afrique. Donc président Chaka Congo, ambassadeur Nabiso, oyo azali monoko Nabiso, oyo azali ministre social Nabiso. Donc papa oyo Congolais ayebaka soutenir initiative ya moninga soka kufi wana nde to bande oloba moto oyo bona boy. Mais papa oyo esika azwi makanisi nzamba pese mayele oyo esengelaki biso tout ba artiste ya Congo, que ça soit qualité na biso, que ça soit âge na biso, que ça soit bozi na biso, mais moto a pensé na passe na biso azali moto akosakana te. Donc c'est lui vraiment que Dieu a parlé que il est parti mais il nous a laissé le Saint-Esprit et avec l'amour du prochain. Quand je vois ça à Congo, il a cette grâce là. Il y a Kosunga Bato. Ok, c'est ça, en tant que président il y a Pakosiko. Pakosiko, c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes du Congo. Le mot de la fête, tous en a besoin, il y a unité, tous en a besoin, il y a soutien, il y a ba leader on nyonso ba balingaka culture ba balingaka ko soutenir biso ba artiste ngonga yango ya ko pesa ba moyen na oya biso misala pour que biso peto ba ko vivre ko ba artiste nyonso en travers le monde na pesi mbote et pas ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange tata ya démocratie commandant suprême ya armée na police nationale na pesi mbote et pas ya ba diaspora nyoso o bafana na poto na États-Unis na France na Belgique na Allemagne na Russie na Suisse na Angleterre na Chine surtout bana Londres et pas ya bada machupai papa na Keren na pesi mbote et pas ya artiste à danger président Chaka pourquoi pas yo moko ba journaliste kolo chaîne ezali ya papi Kelina Rife Kisombe papa Rife Kisombe papi Keli vraiment nzamba pambola bino botika bisote naza na problème ya mutute naza politicien mais na soutenir des politiques en mboka en tout cas bonne fête joyeux Noël bonne fête non bonne fête